Ndeni siko beaucoup voter na kisa va voter Butembo Beni Babi et va voter ce qui les 3 mars. Na mois de mars, siko yebsanga ceux qui sont na Kinshasa to voter les 30. Ba on va voter na mars. Siko président to bimse na mois nini. Ezalata mama bongo tselo za na mboka ni ba voter koto ba voter te ezalata. C'est que élection za na ngote et ben non que élection za te. Yali gamba forcer te. Et ben non que élection za te on est ça les 31 ba 20. Mbule bete c'est l'autre. Topola rabiso tout munyo so abotama on nzamba sala na mukilo apola mbula. C'est na poli na sila te. Mbula ozo beta bikolo na kokeza sini mongo zo salama. Ezaba mbula pa ezaba mbula mo sini mo zo salama nzamba zo lakisaki azana posa makile tangate na Kongo azana posa kabila kindalezi. Mbula lobelo te atana mbula atana kaki atana monto toko bima toko bunda pona mboka. C'est-à-dire c'est que bakaboli mboka. Bakaboli mboka. Pona kuna soki ba voter ba voter te kuna ba voter ba ota président nini ba voter sur quel but biso a to voter te sur quel but c'est que c'est-à-dire ba kaboli mboka. Andi émission mal à l'aise. Ce qui bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution. Aïe. Merci à toi ma maman chérie, maman Jolie di Benz motema ya papa Ricky di Benz balobi maman Jolie di Benz maman Nguli. Merci na cadeau biso na Noël pina mote pelaki tolata kipe en tout cas merci maman na cadeau pesinga maman zarabo etalaka maman Nguli babi moi so azanga mbanda ponanga azanga pena mana ye toujours ka pemi na papa babi Nguli te maman Jolie di Benzi ou mila na yo pomme verte maman Nguli kaka ndenge za ka émission de l'autre totamusa micro na biso est-ce que élection eza ou bien eza te pour ba miso ba lobi ke nanga lobi élection ke salama kaka na kin mais na province mususu eko salamati mingi beni yango lelo na micro na émission mal à l'aise bino mboko yoka ba vérité ba kinois ninge ba loba ben to lekati monde ko mobile bonjour papa Bonjour. Lobi ni pona on élection pour lobi élection est-ce que ezali pour miso ba lobi na kini kozala na beni kozala te na Butembo pona yo ko lobani Maman pour l'analysation surtout ça là tant bazolo ba ke na kini élection ozala na Butembo élection ezalate. Président il faut ba voter dans toutes les provinces pour voter. Mendeni siko beaucoup voter na kisa va voter Butembo Beni Babi et va voter ce qui les 3 mars. Na mois de mars siko yebsanga ceux qui sont na Kinshasa to voter les 30. Ba on va voter na mars. Siko président to bimse na mois nini. Est-ce que au moins quelque part Kabila zolinga a échappé na élection? Mama makambo wana to tikele ka yemoro ye na nzambe ne moyebi soka linga azal soka linga alongba da to selo ko salate zomo ya to selo ko salate donc peuple die lembi to lembi maramunios da ça oh monia au sala o japo na bien asal donc c'est un peu ça. Merci papa. OK merci. Voilà bilombo toyo kandenge ndeko mobala lobby. Bonjour papa langa. Bonjour. Qui élection ba lobby monsieur César les 30 monsieur ba lobby zate monsieur na Butembo bako voter te batie les 3 monsieur na Beni pona yo etanke kino ko lobani. Bon pour ngai nyonso nga na mona eza ba distraction. Alors pourquoi pas élection et salama kaka. Parce que biso tona posa que élection et salama pour te banani oyo akobima pour kimia eza na Congo. Donc c'est un peu ça. Est-ce que les lots obio qui les 30 p élection ezate pona yo pour moi na mboko sa ni obima ou bien ndeni. Bon Kobima na sens que ça désordre té. Kobima pour nga na osenga que non peuple congolais va toujours na kimia. Mais bon ça kimia ndé ntango babaki ezaki awa discipline ba posi des semaines comme les 30 comme obeni ba voter té peuple congolais a ko supporter pino asi. To supporter on parce que comme le roi manipulation. Bazo manipuler peuple congolais le quoi ba soso. Alors et c'est la biso penza bien té nous voulons que élection et salama. Donc c'est un peu ça. Tout le monde a déjà oui, parce que si va comprendre que moto yo peuple congolais a lingi. Nyoso wana ezaka ba mascara ou ba sala wana.
et pour na biso mo peuple congolais to yebi déjà mutu nani oyo ye oyo biso mutu ya biso to yebi déjà mutu ni bon on a koloba ça Félix hein c'est kedi voyez lobi bon pour ngai nanga sala musala na droitière ce qui a organiser des élections de préférence na ko senga ki ba tiata mutomta comme combo ya candidat c'est mieux comment tu vois pesa des autres mais depuis ba moment nous soit senga pour que ba prolonger tous les résultats malam de préférence peut-être mieux à la surtout ça des jours depuis mais c'est normal. Merci papa voilà binomo boyo ki ndenge ba kinwa ba peseli tozo kende ka tozo kende nous ko bana bon pour ngai gouvernement ayeba ndenge nini akobongisa makambo wana parce que bato wana bazo faire partir ya mboka na biso baza peuple congolais baza na droit ya vote ndenge constitution ezoloba alors nga nazo monate sur quel droit l'état a privé bango ba élection voilà donc on peut les 30 monde peut que élection peut que zalaté. Bon, wana vraiment na habité, je me réserve yako affirmer to yako boya que élection et rosala mais wana l'état est moro aebi. Merci. Voilà. Voilà binombozo kanenge ba congolais bazoloba na habité papa na ngai bonjour. Mon petit frère il a déjà parlé. Mais c'est l'autre, c'est ça toujours baksaka ba idée papa. Mais ba misu balobi élection qui zalaté et comme ba jeune bango ba repousse sous. Ba misu balobi ba pousse na ben ba ko voter té. Ba pousse bango les trois banana to banana makambo ya ba vote o mukili banda. Non to mona té parti ndam ba voter, parti ndam ba voter té. Pour na yo tant ki kinwa. Et là on y ko loba. Bon, le cas na kolo balokola congolais Beni Butembo bazo faire partir na RDC. Alors, je ne vois pas la raison et que ça là que parti Moussouba voter, parti Moussouba voter. Alors, ce qui est l'élection, nous devons tous voter ensemble. Voilà, on a kolo bangola. Mais c'est le lot élection est ratée. Pour la machine on monsieur supposé en panne monsieur payate. Bon, Bango va promettre que l'élection est le 30. Nous attendons seulement le 30. Nous attendons. Merci papa. Voilà tout ce que le père tous dans la banda balobi banda ne tombera jamais tout na moni bobo la koko mobala mundu balobi pote bongisa ete meyende pote bongisa yenda bongisa pote bobo la koko bambote belé ndeko mobali bonjour. Bonjour maman nanga. Ça kombona. Comment on a Kiba? Pas Kiba. Ba misu balobi élection ezate. Ba misu balobi élection ezala mais ba province nyonso ya Congo et que élection ezala. Mais ils ont des provinces Beni na Butembo ba ko voter bango ba voter les trois. Pour na tant que moi na mboka tant que Kinois okolo bani pour na. Ezala ratin. Mama bongo tilo za te na mboka ni ba voter koto ba voter te ezala ratin. C'est que élection ezala ngotin et ben non que élection ezate. Ya likambo forcer te. Et bien non que l'élection est on est ça les 31 ans va vantir. Va vantir na ba yoka na mutu na bango muluba Félix Tshisekedi ba ko voter les 30. L'élection est biso les 30 to voter to va na ba parler to zeli les premiers to bimina balabala c'est to kufa bon to daega ka liwe salima na ngompo na mutu to. Idée ko bi m'appelle na baba les appelle bien te po balobi kino boko kana bino te ko appeler to bimi mais le borozonga na bino kaka bobani na misi bobani no pe misala. Parce que là, on a battu notre baloba bongo et là on a serré bandeli pe suka nango hein si on a minute za masuka ba meka na tano se ba congolais ba sa na ding ba loba to meka nanu hein totalement les 31 on neni mango ezalela mais ngande na zeta ke kinois et que congolais na bi que tous les congolais ya ko telema abi que les 31 voto la solution gouvernement place kende to gouvernement mususu comment meka vous les beti le quoi des beti les 23. Oui, vous voulez les 22 et si là les 23 bah 17h. Et quand on appelle les 29 et si les 30 bah 21h. Si quoi? Mboule bete c'est l'autre. Topola rabiso tout moun nyonso o abotama on nzamba sala na mokilo apola mbula. C'est na poli na sila te. Mbambula ozo bete bikolo na kongeza sini mongo zo salama. Eza bambula pa pamba te bambula mo be sini mo zo salama nzamba zo lakisa ki azana posa makile tangate na Kongo azana posa kabila kindalezi.
mbula elobi eloko te ata na mbula ata na kaki ata na moto tokobima tokobunda mpona mboka. Mais c'est pas une raison que balobi que machine nde balobi que toi pour sur les 3. Ah pas pour sa machine de toi toyokana le 20 toyokana le 23. Balobi le 23 et Simbate, tout le 30. Tout comme les 30. Les 30, tu es Simbate comme les 3. Après les 3, balobi so bacha les 40e. Au moins, tu es raté. Élection montée dans Mboka, ba poussa. C'est la première fois que ça est au Congo. Ils ont proposé sur les 30, les 23. Tout le monde les 23, bah sur les 30. Tu sais proposé pour ma yo mino mo na événement islamique qui a machine à voter zika qui a monde ba poussa qui ngo. Si ça peut te permettre bon tu sais bon le quoi balobi les 30 pour la machine à voter to boyité bon to qui négal les 30 mais sous ka ça les 30. Sur les 30 élections exactes il y a Congo mobimba so que zate parce que l'élection les 30 examens il y a Congo ndambo biso to luka élection il y a Congo mobimba mais si balobi que ba capacité machine les eko devoir binoter na des provinces wana bo ba province msusu et voter nango siko monte que quelque part go voter na bino pe que ça nango lote c'est wana ezala te etikala osate etikala osate on préparer l'élection faut préparer nyo sombala moko il faut poser des idées aux appels à machine à réserve mais c'est so ba ina machine à réserve quasi ba machine à réserve ba bimisango pour et des populations nyonso. Merci papa de rien maman. C'est Peli. Voilà bien mon boyoki papa nangai moi ça moi bien olobaya OK papa olobini ni pour la mambo élection kasi vraiment eza pasi mingi soki tozokende boye totala nanu jeunesse oyo ezoya na nsima tokoportele bango nini eza pasi biso tokoli to vivre oyo esengelaki to vivre mais jeunesse oyo ezoya na nsima eza pasi mpona baélection balobaki na biso tokovote le 23 bakomi le 30 sikoyo ekomi lisusu le 3 ça se fait jamais. Première fois bokoki ko accordé, deuxième fois ekomaka nungu, troisième fois vraiment maato. Mais ndenge balobi ke na buni ana beni bango ba voter les 3. Est-ce que pour na yo ko loba nini? Donc c'est-à-dire c'est que bakaboli mboka pona kuna soki ba voter ba voter te kuna ba voter ba ota président nini ba voter sur quel but biso a to voter te sur quel but c'est que c'est-à-dire bakaboli mboka to loba bongo. Merci papa. OK, merci. Voilà binomo boyoki tout le monde peut papa za awa avec loba bonjour papa. Ah bonjour maman. Bonjour loba ni pour l'élection ba biso lobi l'élection les 30 ezate ba biso ba lobi egoza la main des provinces qui votent te bango ba pousser bango les 3 pour na etanke mona mboka loba ni pour na. Ah merci vraiment ndo yambingai na Congo web na confirmer bango que non oyo gouvernement na biso sala y compris na bakonzi ya seni ba réfléchir mukonzi ya seni nanga corne nanga amona teke non élection et suki kakao amona fin du monde te amona normal a trouver normal a sa solution parce que kufa na bika ezana maboko na ye soki lelo Congo lelo est pété do eza yé donc yende a tuteur makamyo surtout parce que bisonyo to lelo to l'élection to le lelo comme surtout après l'élection eza ba réalité monsieur Kouya soki eki ata musibiso bien te na ya mabe na ya malamu ezana maboko na ye. Merci balobi ke pour mesate ba province mususu e voter nango le 30 wana des provinces wana ezela les 3 de balobi olobani ce qui est que des provinces on est voter ce but de voter avant elle va prêter serment donc les pour 3 provinces on a pas 2 provinces on a tina tu ne peux mutuna pas 2 provinces on a or que nous sommes dans la kati ya Congo ya kati ya Congo comment fait-il que nos 2 provinces voter pour nini na motif nini est-ce que maladie on est Ebola na ndé balobi que non dans 2 mois bazo banga bazo protéger quelque part bazo protéger pe biso c'est totalement bien bazo protéger biso et bandi les lotés protection ana pour Ebola na bandi les lotés Ebola na ça plusieurs mois Linga tunapi papa Ebola ngo esuka ka bakoto kuna non na mona te na Congo na RDC bien na Banzangungu na nini Ebola koti
et rager le gouvernement va échapper car makamou bien né. Et ça ba politique na bango o ya mabe. De façon na bango ya ko vivre ya mabe. De ba kota li kelemba moko bo ya bien te. Do li kelemba wana nde mutu sala ke no ba kuma mitema minene. Ba kuma mitema makasi. Mais ba changer. Ngai na sengi keno na corner nanga a changer. Avant dimanche a changé. Bah que non une minute avant la mort c'est toujours la vie. Donc à tête au train na quelques heures a changé dans le langage. Mboula pe bandi mboule bandi obetati tout le monde le 23 mboule bandi le 22 na ba 22h to comme on 17h à les 23. Nzamba go sunga pe mboule bandi les 29 ici le 30 na 21h. Est-ce que ba kino ba ko telemaka ba ki voter na mvula wana? Abongisa la fois passée pe bambula moya les gars pe to voter pe na sambula. Comment fais-tu nous que nous voter? Pour na bien nga na ko bima pe na sambula. Mkwa Noël nyoso tout tanga mbula pe ko ila kabatu. Ou bien mkwa bonne année. To bima raté to feta raté. To feta raté pour na bonne année. Malgré mbula zo beta me o la type propre pe na sambula pe tanga na mbula ndezu yo pe et pe une part pe bénédiction. Comment fait-il que non tout que nous voter? Mais abongisa nde to sengi nanga abongisa soki nanga bongisite na ya mabe na ya malamu etalié pas biso zozela yo vote président nona ngai président na ngai ezaka moko ka Martin Fayulu président na ngai za Martin Fayulu. Merci papa. Merci beaucoup madame. Papa namoni awa papa nanga bien papa bonio kaka boye bakino balobi élection misu balobi ezate misu balobi ezali pona yo ko lobani. Ah bon moni problème ezali boye parce que ba province musu élection ezalaka même jour et résultat ebimi mais jusqu'à maintenant ba côté à Ben kuna élection ezate côté à ba banudo moni siko ba bazo mona ngo penja mama mte on te quelque part ça jeune na bango mo ba sala po ba échapper kaka ke élection ezalate. Oui bon tozo tala na ndenge ko zala dimanche tozo tala na ndenge ko zala dimanche. Merci papa. Merci boni bana baza Jacques Maelanda balobi est-ce que élection que zala Bella de London moi sans la mino minene est-ce que élection que zala maître Dickens Lutadi là balobi binu bosa ba koto wana binu bosa ulaka na ba mindele est-ce que élection que zala. Bonsoir papa. Bonsoir. Bakino balobi misusu bazo banga balobi les 30 ans moi mutu kozala misusu balobi élection ezali misusu balobi ezate misusu balobi comme ba gérer politique balobi 3 provinces et que voter te na comme ba gérer na bango pona yo tant que combattant ya kinoa mona bandela solo obolo bani. Bon merci pour la parole. Bon il aura ngani na loba élection qui est là et qui a la peine à toutes les provinces. Pour bon et le cas na roloba na ebise pour peuple congolais niveau ya li na kanda mama na ngomwende na liboso miko na kanda makasi mais moi to manifestant ngo ya te pona nini to c'est l'année les 30 nanga la kaki biso les 38 a senga ki biso les 23 sengi to les 38 to ate ke o te province tous les provinces qui ça là jamais na mboka wana zane ti loi oyo nanga lingi akotisa na monde oyo ba voter o wana ba voter na sima et à la raté partout dans le monde entier ba voter ka jour moko et yate ke biso to sali lelo omoni mu pepa nzambe nzamba na kanda na Congo bana poto bozomona talande na lo ba mu pepe nzamba na kanda Congo batu ba kufi mingi ba bomi biso mingi mama na ngana oye biso to ana pasi na mitema bande ko na biso na beni bazo kufa mundela solo belo côté to yebite so pe mundela ngo alobaka na kabila ngo nini pona biso moko peuple congolais so ba pesi biso pena yebo e mama na ngai bon to koloba mingi te meto sila kaka les 30 loko la nanga la ki biso poto mo déjà ba otiki la biso ba machine côté na biso wa po nga mutu mo abenga bina ngai nga micro na zo sala cour ya seni pona mama ba élection ni c'est que élection ezanango quelque part tout le monde que élection ezanango mais sauf que 3 provinces les voter mama nanga élection eza ya mabe oyo nanga basali na ye mutu na ye kabila basali likopa na bango nande ko na biso ya Kinshasa André Kimbuta
basala complot na bango basali eloko na bango mobo yango balingi basali lango biso les 30 c'est élection normale te élection normale yo lo balangai 3 provinces ça là te même Donald Trump basala qui élection aux États-Unis jamais baloba que Chicago Texas et que voter te mama to ana kanda moronde to talaba na poto bomende na libosa miko na bino nazana kanda mais to ko manifestango lelo te msupe na okufa na ngai les 30 na yebite les 30 po ani otika bana yo si il faut na bunda po bango baswa il faut na bunda po yatanga bien bongo songa na bundi po yatanga bien te ponga papa na nga bunda te ponga na tanga bien tanto na tangi na kokoso mena ko linga te ba descenda na ngai ayaye pa ke na kokoso nga na zana ngo donc il faut na Russia kufati Russia kufa po na Congo et ça pe na ba oyo to lo baboy mama na nga na minute oyo baza na prison babunda ki po na lit oyo to koma lelo boy même ba na prison ba voter te bongo nga personne na kufi na ngai ezaka po na Congo bana na nga pe ba kola ba masa na ngai o balaka koto na kini ba Antonio ba kiba ba esa papa na bino pe akufaka lokola Rossi pour Rossi pe ba ne pe ba betela ba lisolo pourquoi pas yanga pe ba betela lisolo so to lobi mama na ngai soki to lobi to tala kaka Kabila to tala kaka nanga 2019 papa Mundele bokomona pena congolais akomo liande ko na ye congolais pona kandele ki makasi donde na olo babwe kande za mais to c'est la ba machine ye ceux qui 9 machines ceux qui peut to yebite eye problème mais 9 machines bien 10 machines ya pomte mais ceux qui beni ba voter monte que et comme moi j'ai na bango ba sa moi corrompre na bango ba lexa na bango yango moni na ocholoba ezali kopa ya nanga na Kabila de ces élections moko bo moni lobby to netinga na obima na ngati mais to ki déjà parti mususu endimi ba voter parti ni wana endimi IDPS ba déjà alliance déjà na Kabila IDPS endimi ya kokende mais biso ponga ne la bo candidat na ngai Martin Fayulu alobi na ngai ke na voter te na ko voter na ti akopesa mot d'ordre alobi ke tobima wana lobby ngana bima soki lelo na butu ya lobby te ke tobima ngana ko bima te po kande saka to zela o ya koloba soki pe tokomona na nzambe soki pe tokomona na te inshallah kaka si tokomona na ka po nzamba za nzamba ma nzamba yebi Congo biso toza batu oyo batu tu ba dindaki na Titanic eza na nyonso tu bakufa kite te biso pe lobby te ke tobima to kufa te na koyala ngai pe na ko témoigner bolamu ya Congo ndenge ekekomaka mwana nanga kotanga classe ofele akosalaka makambutu ndenge mwana nyonso tu ya bango ba shada mama na ngai tolo bananu ye shadari ye Kabila bakolemba pe Congo te ba mindele botali la biso po esa mission na bino kuneleka na poto botali la biso pe to souffrir nanga akoyi ko sala pété ke bon congolais a sepela les premiers to fêter te mindele bokote la biso les premiers pe to fêter ta ke bo sali biso sentiment bo kangi ata mutu na bino boyaki na maboko soki boko sala nini wana etali bino po biso to ala kinya to fêter po makile tangi mingi to kufa kaka to kufa malobesilité mais soki mission resila bana potonga malobesilité goloba na yo mission za ngo goloba no ben ya bongo te goloba na loba na yo papa kande ali bon mama nanga il faut kana loba pona bomba mingi don bana poto na zela kana zwa micro Philippe na le émission na tama à l'aise micro ya ngoyo bobo la koko ana mona pena tiri bobo ozongi masa nga bobo na ministre yo masa no Steve yo yebi oyebi litsa ba komba oyo yebi bien tokokufa pona Congo pe tokokufa kaka lobby élection ki sala biso Fayulu tokobima te mais IDPS akobima po balobi babima bakokende ko voter soki ba voter soki ba robimisa Félix Nzambe soki ba robimisa Shadari au moniteur tokokoya kaka na eloko moko bwedo ya punition na punition mais poto linga to lité punition anesila bana poto boko yoka sango boko mona na bilili niveau Congo et que tomboka tala peuple congolais na tomboka te bana poto na mindele bayebi peuple congolais kokana na été 2 jours kaka soki ya sali grève 3e jour abimi na nzela mama na ngai eloko na koyebisa yo moni peuple congolais aza peuple mo babenga ke peuple naïf mukili mobimbebi ke peuple congolais aza peuple moko naïf mais peuple congolais peuple naïf te a peuple moko atalaka soka atali jour asili kaka
Maman nanga lion soka fandi atondi akipakate so mutaleki mais lion soka komi na nzala. Omeka so mutaleki. Toyeba na jour encore les 31. Merci papa nanga. On a cité. Ngana ça toujours les 31 toyeba na bango po to voter les 38. Les 31 dimanche lundi. To fêter bonne année, te bana poto boyoka. Ah biso to fêter te. Pour vaut mieux to kufa kaka po to kufa. Po to kufa déjà. Bozo lingaka ko kufa. Po ko ngoma kileta ngimi bo sabela nzambe teke ataki mia moko boye. To bana bien to suka bien. Yo ebite ke na minute yo ba uti ko bimisa na soko te na ba Facebook ba WhatsApp ba uti bimisa ba image ba uti oboma ba tu fausse commune mo uti mona na mikolo ya bana mikie. Tala niveau ya bana mikie. Soko talina mawa soko bana wana. Est-ce que baza ba congolais to baza ba congolais c'est des congolais o ba oboma pasi wana sala kinga makasi lobi. Na mona ki image wana. Na mona ka ki toujours bazo continuer ko boma peuple congolais alors qu'il faut to tia limite nango eza nini ngai ndeko wana soki to bimi les 30 to boyi ko voter pona makambu oyo nanga alobaki na banza eki ala suka ya Kabila balobi de abino mo boyoka nanga bolo asenga bino les 30 mais comme les 30 ont bino boyo ko bima ko voter monte quelque part bino pe batabya ya Martin Fayulu bozo tapeka des autres to ça ko tia des autres ete Martin Fayulu a ça pour un changement. Mais c'est pour un changement. Bino ba peuple congolais nanga na yo. Tondimaki le 30. To comme les 30. To kene ko voter. Pourquoi ya boya ko babat ne ba les 30 sango monite ke nanga compliqué biso. Asenga ki biso ti les 30. Aloba ite ke 3 prophètes mais to comme les 30 bo nanga compliqué biso alobi 3 prophètes ke sala te. Siko na minute wana. To betela nanga maboko. To sala na nanga nini. Monite ke nanga komozwa Congo on dirait donc nanga azwa Congo tala bana poto message obokati akonte mama nanga nalinga na adresser na message nanga kwaza message citoyen congolais neti ngai soki nanga za pena congolais ya congolais sans na ye na oya ngai o na telemesa ndenge moko akoyela na mawa ya Congo akosala tout lelo toza soki le 28 nanga pe soki asa pena un bon congolais citoyen congolais akosala pe bon samedi nanga signé pe monsieur Kabila ko signé taza mutu neti yeti asa mutu neti signé allo bané boy oui akoki ko sauver pe makila pepe congolais oyo ke lingi tanga les 30 nanga ko sauver. Voilà, merci vraiment en tout cas na ba question na biso na ba réponse yo répondre mbana sima tokozongi la yo merci vraiment moi dembo te na batwa oyo bazana poto et ça la bien bon masa nanga bobo natindelo kwa basalam koto yali na biki nzamba ko batela ka toujours biso pa batela biso pona litso yo yebi yango to continuer depuis na ba poto toujours na peso ba mbote belé na biko mona masa na yo na peso ba ebele mais ya kolobete bino to bozwa ba mbote ba shisha mabwana na pesi bino ba mbote donc yanga ya Steve yango wana shisha mabwana ba mbote belé shisha mabwana ba mbote belé. En tout cas, bandeko bino moboyo kinenge peuple congolais alobi na micro ya natama la l'aise ndenge alobi tozo lo bapoto bongisaka ka tozo lo bapoto et comme ba problème te lobi comme boete donc nga zawana ba question ya ngame ba réponse eza ya bango voilà na kompia na suka bambote belé pa ya yemo comme boss Riki di Benz balobi mobala zanga mbanda vedi mutema ya mama jolie di Benz mama nguli pomme verte maman azanga mbanda donc ya zaka pena nguli pemina papa merci na ba cadeau maman ndazaka boy balobi kingo na nga pene vandi lo matoi c'est bon merci biso na Noël pena to lia ki to melaki donc pana biso nzala ezala ki te na site na biso na pesi ba merve na équipe technique na nga nyonso Ben Jirin c'est Tatiana ba biso nyonso za bana ya Congo Millennium donc ba merve na bino maman chérie mère d'Astrocadero papa nanga MC Mingeli tsunga na tsunga babi mwana poto solo Judith Maseo la métisse noire maître di 15 Lutadi la Adelar Lema balobi Mireille Fouankaputu Naomi Fouankaputu nazozela ma copine balobi mon vieux Bosé Belé Jacques Mailanda yozaka awa mutuna remplaçant azate mon boss umela na yo mama boy ba kozwe wapi
Maman Jolie di Benzi, maman boy barozoe wapi, maman muté mala mwanza mapesa yo, yango moni makambo bezo fungwa mazala kaka bongo na bike tokozwaka tokolemba babeni basali zuwa mais bazela kaka barozoe pe tourna bango. Merci, à la prochaine.